Ukave tombe o. Eh. Boketu ambo. Te, tozo le bande, to soutenir l'autre côté. Tozo le bande vérité. Sango eza ya sengo te, sango zali ya pasi pe ya mawa. Toloba te. Ceux qui tolobi o, boya ko sala campagne pour na bangunia. Mais on doit quand même dire la vérité. Bukavu yangoyo, ba image yango bozomona. Ba image yangoyo, Bukavu ekwei na maboko ya M23. Où sont nos soldats? Où sont nos vaillants héros? Où sont nos autorités? Peuple congolais, réveillons-nous. On ne doit pas se laisser faire na ba politiciens congolais ou bako distraire biso par des choses oyo ezali terre à terre. Bukavu angoyo. Goma Etiokoya, Bunagana, n'en parlons pas. Aujourd'hui Bukavu. Les images sont là, bozomona. Alors, nalingi que chaque Congolais, là où tu te retrouves, otika commentaire moi qu'on a image oyo. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter l'hémorragie oyo? Total ba konzina miso, ndenge bako sacrifier mboka na biso ou bien tosala nini? Bukavu angoyo. Na mboka M23. Le bomona ki awa. Seko akenaki na Rwanda, akekutana kone nanga, mais au lieu de nous dire la vérité, basoda yetu wanakimbia ndio hapa pamoja na banani pamoja na bazalendo wote wanabalibere. Asiogope. Igari na katala waka. Yes, Mungu tu abalinde. Na Mungu mlikuwa ba mingi. Oh, sécurité. Vous l'allez changer ça ici. Et on a changé ça. On ne sent pas la rigueur de l'État na makamboyo. On ne le sent pas. C'est vraiment regrettable. Tous allez ko senga na Congolais nyonso. Tambusa vidéo oyo. Nous voulons que le Congolais de Kinshasa et de partout ailleurs toloka nanu to sala eloko moko pona ko la musa conscience ya autorité congolaise. Sinon te Kinshasa kalate hein. Kinshasa kalate.